Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voilà. Institut de la Gombe. Institut de la Gombe. Centre financier. Bilomboya. Attention, Wana. Tout va bien avec Fatih Béton. Mais c'est obligé. Vous avez Angèle, viens. Attention, maman. Bonjour, mbote mingi na bienvenue surtout ba bolinga maman Elianitu. La peste me bambote ba ebwe ma vie puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Voilà. Wabina maman Elianitu mikolo na onse abina ba vlog ya mboka na biso Congo Kinshasa, ville de Kinshasa. Ndenge boyebeli yango nazo célébrer ba commune par commune. Alors lelo toza kosala awa lelo toza na nzela ya aéroport international de Njili. Même si oza kana ngona na Njili te eza na Nseleme tokuta bazobenga Njili. Voilà nzela oyo eza komepsa na aéroport yango bomoni nzela eza penza ezalaka munene makasi. Nzela eza pe polele, il est quelle heure? Il est 17h moins le quart. Nzela eza yango polele ndenge bomoni yango boye. Bato o bazwaka mikakatano keso na kina aéroport nazo kanga ma okomi kwa na pema okamati otiki voiture omati kola moto parce que oza organisé te il faut que l'on de bonne heure soko longo na air malamu okoma pe na aéroport na air moko ya malamu parce que eza na bato azoya alongo ye moko déjà longo na retard après mboka na embouteillage to bana na poto to yebi tant to zaka na bouchon ezalaka ndenge nini embouteillage ezalaka partout. Parce que mboka nyonso za mitu kebele mais il faut que mutu ozala organisé oyebi ke naza na vol na 20h le mois déjà parti à 15h zozela na aéroport parce que toyeba ka nzela te aujourd'hui kota la nzela des apolés ngala zo kene na aéroport vol na eza na 22h Air France mais awa naza déjà na 17h moins le quart
naza ko avancer pona koma na aéroport l'état na sala checking l'état na kota na salle d'attente donc naza na kimia ezate na ba document mbangu koki soutite ouais monsieur chauffeur yo la na ba bagage na la kei ozu moto eza des organisations ya mala mute faut que ça la organiser voilà moni zela ndengeza polele yango yo toza ko pusana pona kokoma na aéroport zela pesa bien zela za na libulu te zela za très bien ndenge bozo mona de gauche à droite zela eza vraiment malamu zo mona zela eza vraiment malamu voilà au moins ndengeza polele il est 17h zela za nango polele yo kolongo ebi ko vanda na bondal olongo na 19h mais pour comme na aéroport na RD tabino moko comme na aéroport na air nini oyebi ko vanda na mbinza ozolongo kuna na 18h voler na 22h nani wanga 18h comme aéroport 20h non longo na air malamu comme pe na air malamu et pour ça là que au raté oui papa international ah ouais non c'est là ici ouais ah oui c'est quoi yango aéroport international de Njili oui la gauche ah voilà voilà aéroport na biso yango wana et voilà, biso na tokoti na aéroport. Et voilà, ngai wana na komi, c'est bon, na kota na kitsa biloko. Voilà, à tout à l'heure. Voilà, tokomi, wana tokomi na parking. Comme la parking, toki tatoza chariot, toki ndokota na kati. À tout à l'heure.